ozaka na ba bouton mi tu na te ba bouton ngo ezala po anini ba bouton ebele po anini elongi malgré ba routine malgré bichebe malgré ba produit malgré biloko ebele koma mais yo za toujours na ba bouton po na nini po na nini. Alors à tout à l'heure. Voilà, en tout cas, bienvenue dans Coloris Club 84. Hein, ce qui m'a dit, en tout cas, Boye Bola, vous aurez toujours un grand plaisir hein, pour nous partager nos astuces. En tout cas, et ça, la bien. Hein, ça, la vraiment bien, ma casse. Alors, bienvenue. Voilà, les lois n'embêtent les solo à bouton. Maman, à chaque fois, les larans, ça va bouton, ça va bouton, mais au milieu, on a raté ba bouton, les arrandés. Voilà. Alors, premièrement, il faut. Pona osala que bouton ici là. Luka oyeba d'abord origine à bouton non, c'est très important. Ce qu'on dit origine à bouton non et permettre yo au soigner bouton na yo. Mais par contre so yebité au bandosel la kabi pakola pakole belé jusqu'à la fin du temps échange raté. C'est très important. Alors, bouton et la rabison de voilà. Au moins ni mutu musu maman musu a 60 ans, musu 50 ans, 70 ans. Mais azarana ba bouton te. Moutoumso monaza jeune fille, azarana bouton na elongité. Hein? Moutoumso azarana 40 ans, azarana bouton na elongité. Voilà pourquoi. Premièrement, évitez d'agresser votre visage. Évitez. Bipakola pakola. Ko bouger longueur nyonso. C'est pas bien. Maboko na yo. Moni maboko boy. Évitez au tapota ko simba ka er nyonso elongi na ko simba po bat musuba za galeste de ce ka vandi asimbi na asino miwa elongi. Évitez ko sala ba makambo wana plus ozo éviter yango ozana elongi bien elongi no ezana bouton te. Voilà. Deuxième chose eza salité. Ba bouton muso ya rapona salité po oza salité yango wana ozana ba bouton. Salitana pourquoi? Ochaka maquillage. Ochaka na maquillage. Ochaka vraiment. Pourquoi ça va nous ochaka maquillage? Alana la mukina maquillage. Ochaka maquillage à tout moment. Mais on se démaquille à côté. Or ba produit on a maquillage et baby sake longi. Et pesaka. Moi beauté, moi hein ongengananzela tout ça là mais ebe bisaka parce que ba produit mususu ba sala kapoto utiliser na illumination ezaka compatible été et c'est ngapete et vendre à 24 heures. Yo siko ozu o vandi na ba produit na ilongi et ça lui allergie pour ba bouton moni et si la kate. Alors yo ole siko oti ke longue respirer oti ka so longue respirer ozo continuer kana ba couche na ya ba fond de teint. Encore mikolo ba balela Moutoumso mon niveau couche à fond de ton tourni en oh bazo ma bela kamba ba pakola ko na elongi okwan. Salité leki. Moutoumso azwaka salité pour anya on sous-vêtement à sokolé là mais dis donc yo osi sous-vêtement non déjà rolati. Ba partie intime nemso ezana ba infection mso ezaka fo suka kana partie intime mais yo ozu yango sikoyo ato olobanga que non ozo ko sokola na savon avo sokola non eza sous-vêtement ozu yango siko bandi ko pakola ko sokolela ngo na elongi po bat musu ba sokola bomba banga alinyuka e ko memelo ba infection na siko ezani ba infection zane ona nzoto yangwana eyelio na elongi nde ezu epensi yo ba bouton. Ba bouton moni esi la raté wana muso ya tala minene poani po eza ba infection ya partie intime non de ememio ememelo yango siko tine elongi donc o exposer elongi no ozo utiliser sous-vêtement pour sokoler longi. Évitez ça. Musu pe ya keza erozwa serviette na yo ou bien eswinde wa babenga eloko opangusela kanzoto okoki ko pangusela ngo elongi te. Po nzoto na biso e produisaka ba makambu nango elongi na biso pe e produisaka makambu nango est-ce que ozo sangisa ngo ene tozo ema
otinda ema eyak. Donc ema elonge eyambaka nango nyonso te po ema elo nyonso ekolaka. Donc même de loin et bendaka ngo. Voilà, c'est la même chose avec le visage. Donc ce qu'on sait la bombe infection et on met ba bouton muso ezalaka minene. Muso esi la raté, muso ya mike et si la raté. Pourquoi? Parce que eza ba infection. Eza ba bouton te. Ba bouton acnéique tende to loba, eza ba infection. Alors arrêtez avec ça. Musu pezaka nini, musu eza lotion. Lotion ozo pakola. So déjà monique au pakoli yango une fois, deux fois, trois fois apparition ba bouton et salami elingi ote tika. C'est très important. Tika parce que eza compatible était nanzoto na. Donc ozui otiki au bois kisi yango, c'est très important. Faut yebango pour permettre que elonginayo ezala bien. Elonginayo ezala lisse na bouton te. Elongino kozala lisse. Matmusu bazara po ana souci atela. Ero luko tela ba produit no sa muso omone atela déjà ngwa mais ce qu'on a ba bouton. Ba bouton na oyo bakisi ba point noir, oyo bakisi ba graisse. Mais nyonso neza salité. Bouton point noir graisse. Ezara salité nde esalake et vanda bon. Pour couche wana ba graisse wana déjà surtout pour na ba peau grasse. Ya bana peau grasse. Peau grasse. Elle a une peau grasse. Peau grasse, mon coca ko vanda pebene parce que c'est tellement sale et vandi penamoni ba point noir et vandi. Oyoko bakisa ba graisse likolo, oyoko bakisa ba bouton siko likolo. Donc nyon sonne sali couche. Ero tale longia mutu boy. Salité leki. Salité. Nous sommes ezalaka bouton normal et zapona âge. Alors, ce un bouton normal, inutile au fina, ya au fina, plus ozo finango et kendete eza ya âge. Donc, tingo ngalango e koka esa nini e kei. Alors, il faut éviter, ba makamon sozo éviter pour elongino ezala bien. Ko simba simbe elongino te, ko fina te, ko pakola te. Oh non, na mona ki fond de temps. Donc, yeba ke munam tazana ponae. Ozui fond de temps. Ozui chiffon, moutoana sale la déjà à Toki. Azui, yopo yozui obandi susu kopangusela ne longi. Po wat musu bazana sonite. O mona epena ye, fond de tango, pesa nante, azui, abandi kopangusela. Mais omi tunite, est-ce que chiffon wana? Mukolo nanga sale la ki? Bien mukolo nanga sale la. Ozui opanguseli. Opanguseli otike pe ba infection. Soye pas ba infection atike lui en infection ana nyonso et jusque bandi ko matela yo e bandi ko kota pe pa na et puis e créer lo ba bouton o ici là te oh non pour na simba qui font des tanais non. Ozana ba beauty blender ba chiffon ana to sai la na ilongi wana. Yo zwela on ka pona opotela ngo fond des teint liquide na ilongi. Mais o sokola ngote. O sokola ngote mabe. Et memelo pe ba bouton. Et memelo ba bouton. Et ba ko nettoyer l'onglet, c'est très important pour nous. Parce que ba bouton c'est facile et on soigner bouton soko ebi origine à bouton na. Soko ebi origine te oza babi o ta sérum ya vitamine C C20 OK oche. O babi bana cha tomate. Mutu bat muso ezara ba masque. Arrêtez avec ces choses là. Moutonzo non ba ibisengana so masangu. Mais qui te dit que po na yo ezande oza na po sèche que ozu masangu mami kisi na longo baba ki masangu. Et puis masangu bazala eza masangu to lambela teza ba amidon. Amidon. Et atake masangu no okendo nikisa wana ozu o mélanger so na nyo appliquer na elongi. Non. Ezaba amidon mai balikida na pembe mana masangu ya ngwana ndisko to zwaka to saleli ba masque bomuna to sala na ilo masque chaque jour faut chaque loro chaque jour faut ça non mutna mutana pona c'est très important tika ko agresser longi et bien ozo penser longi mona mutu muso azo frotter mais non tika ko agresser longi na ozo bebisa et longi eza fragile. Plus ozo agressango, plus ozo mi bebisa, plus elongilo pe beba, okomi mukolo.
mukolo na ba bouton alors que ba bouton ezaka nango te ke pona esa soki ndeni non po ba musu ba pe kitoko na ba bouton hein mais otiki ba bouton no yango mo donc tika pe ko fina mutu musu amona ka mo bouton mo muke ba fina ka bouton te tika bouton yango mo etoboka ozo fina bouton yango ne tika ba tache wana ba cicatrice bomonaka papa na elongi tika ba fina ka bouton te tika bouton yango moko epasuka ekobima epesili yo kana miroir tango nyos musuku ba ke la onso nte tina balabala ebe bisa elongi après ce qu'on a so ba cicatrice on aussi ça on a ni aussi ça on a ni awande ko appuyer na tinda ki appuyer mutute alors temporiser kotwana elongio ezaka sacré hein elongio eza sacré hein c'est très important ah OK alors tokutani prochainement elona sukiawa merci Nabino bobo sanate vous abonnez, vous likez, vous partagez. Bisous.